ndeko tosili kotire conclusion na sope matin na sosikeli awa ya koyeba ete nzambe ba église nyonso amonaki mabe na yango pe conclusion moko kaka aloyiba oyo baza na matoyi tika bayoka oyo molimo ezali koloba na mangomba ya suka promettre biso nyonso ete couronne ekozala na oyo nyonso akolonga nzela ya lola ezali ya mutu moko ya église ete soko okendaka na église ozokanisa ete religion na bino église na bino yango mutu okoso na lola bo zero yango te parce que même tout le monde va église oyo ezalaki bato nyonso bazosala mabe mutu moko malamu amonanaki na yango na ye l'église mpe ozalaki ete bato nyonso bazosala malamu neti kaka simira mutu moni sans remarque nazali sire ke kati na église na bato mabe mpe bazalaki parce que babengama ye kutu banani basynagogue de Satan mais bazali na kati église elingi obaki bato mabe na église bazali bato malamu mpe na église bazali yo welela kolowa na yo couronne na yo ya bomoi mama ani na peso antenne opesa biso oyo conclusion sur les 7 églises champion ya solo za molongi mokili tomoni ye obeti ndembo na makolo bolongi babengi bino ba champion ya solo boza balongi ye mokili bamoni ye osali mosala kitoko na mokili bapesi yo mwa trofe ya solo za molongi mokili tomoni ye kasi eza na molongi moko alonga balongi ye likolo ya balongi ye yesu ye atikalaki na lingwanda ye kwelenge mobali ye na miso nde ya bato soni ye mopanga na mopanzi na ye na gologota ye mpo lelo nga na yo tobengama nde balongi ye yezo ye conclusion nanga ezali boye ndeko tika kochange baeglise pamba potamba baleseti na baleseti église au totali église nyonso tomoni mabe monanaki malamu monanaki donc église ya malamu eza te église ya mabe eza te donc tika kochange baeglise nyonso okenokuta kaka ya malamu na ya mabe eza na kati yo nde welela ozala kaka na ka ya malamu ko jésus aye akoya lokola moyibi toyebi ntango te toyebi jour te toyebi temps donc toyebi jour jésus akoya te donc tozala après l'heure nyonso ntango jésus akoya akuta biso na kana ye bapaster mpe baconseil ezali ege botikaka koteya biso diema di diema parler me tolingi mpenza boteya biso molimo ya Jezabel eningi koloba mpenza nini comme ça mondimi nyonso ayeba na ntango ayebi ntina ya molimo ya Jezabel eningi koloba toyebi deja ke oyo molimo comportement oyo nasali likambo nga nasali boye ezali molimo ya Jezabel eza te ke obalobaka ko mwana wana aza sorcier bi awa boyebi ata ntina kisorcier yango elingi koloba te donc bozoloba kaka omutu aza ndoki wana nyonso botika kokosela bana bato batata bato bamama bato bafamille ekabwane mpona nini kindoki banani bazokoze nyonso oyo bapaster l'église ya le réveil oyo nyonso bamutu baprovoke badésordre nyonso oyo boboteya biso oyo tozangi koyeba comme ça connaissance eyeli biso confusion elongo na mabota na biso na bafamille na biso na basociété na biso okonza tuti tolo na mokili naza na mbongo ebele atonda na mapango na mokili ya seye lopango na ye mobimba ezingama na basolda amokongo na ye atambolaka na bagarde kore aza kutu na minganga balandaka swa nzoto na ye solaza na bozwi na mokili ya seye mokolo liwa ekotaki basoda bagarde minganga ye bango nyonso baye kosutuka mokonzi alali ebembe liwa ekodiwa bio tozalaki wabio mopao na biso akeye soni yeye bapaster mpe oyo baza na molimo ya Jezabel botika biloko wana
po bino ba passer biso tozoko mona nde bino bato bozali na molimo ya Jezabel amo yeah bino bato bofale bozala ba exemplaire yeah fo na tango yo passer ozala molimo mabe ngai membre penza est-ce na kozala na esengo komona yo passer ozote tangaka ozopekisa nga na tika makama mabe bongo siko yo même passer ozosaka makama mabe molimo ya Jezabel you know toko biso ba membre tozala na esengo oyo te pourtant so na posa kopesa ba dime na biso ba offrande na biso maintenant tant que mona ka bizela bino za malamu te to prophète to ke no kufutira ba facture na biso to pesa bino pour bon wana to pesa bino ngo zo comme ça bino zo pesa bino ki na ki orogance donc botika kotika bizali le wana nde boko mona pe to lingi bino pe botika kopona membre nyoso boso abiso boso abango ndenge moko bopona teke membre oya yaka na ba dollars boko mika serena ye kidia priye muta kozwa yango mutala odise yes biloko wana tolingi yango te donc membre nyonso ezala alataka te aparticipaka te membre nyonso zwa yekaka mpo bokoteya bakiti te bokoteya biso bamembre tosimba kaka yesu tosimba kaka yesu oyo maleo yesu oye mokili babengaki ye président simaliwa na ye babengi ye pauvre asa mabele alataka kombo ya igwe simaliwa na ye babengi ye pauvre na mokili oyo alataka kombo ya lokubwe simaliwa na ye babengi ye pauvre asieza na moto moko simaliwa na ye abenga maki mokonzi eza yesu eye bamembre babakisa make badiminaka omona église na yo ezalaki na 100 bato église ekomi kaka 15 bato mpona nini bezalela mabe bamama paster lisusu bokonseyaka bamibali na bino bapaster paster soki mama paster eza mosala moko monene mama paster fo koyeba komela makambo soki yo mama paster ozali monongo no poro likambo nyonso molimo ya Jezabel nakoya koyebisa makambo na nga naza na problème mbali na nga mpo problème jamais kosala na mokili oyo tanke toza na bomoi ozwi likambo yango yo wana okesusu mpa mama secrétaire okokoloba likambo yango nga ntango nakoyoka yango nakosepela te obien oke likambo yango naye kolela mpa mama paster mpo naza na besoin si po bato mosusu bazalaka soki aza na problème akoluka ayebisa yango mpa motu comme ça azwi kimia mpo conseil ya motu wana peut-être kokalme ye yo mama paster naye koyebisa makambo na nga osusu makambo yango oyebisi pa papa paster ale papa paster dimanche ekoma te ya na ye si mwa nyonso yango na yango kabokomi koteya yango te bokimisa yanga église te botika ezali wana mama paster boconseil mibali na bino comme ça mosala ya mibali na bino etambola malamu mama paster yeba komela malamu soki ozala molimo ya Jezabel ya poloporo senga nzambe alongola yo oye donc kola comme ça bato bayebi pembeni na yo osomona donc eza conseil monene merci tosenga nzambe apesa biso connaissance bonzoto na shilo emona kopola te nsima mikolo misato asekwaka yesu nde molongi yesu nde molongi maleo yesu nde molongi yesu nde molongi maleo yesu mama moko na mokili mama ya veve abotaka kaka mwana na ye moko ya mwasi yeye demande na yo tokozala koinvite bapaster te surtout tokozala mpe kobengisa bandeko tozali nango na réunion te conseil bapaster na ndenge na ndenge te bayela biso détail approfondi na baeglise na biso conseil na molimo ya Jezabel osenye n'est-ce pas ngana koya na émission ya Jezabel te baso tobi totia émission ya Jezabel ekozwa biso bata mingi kasi demande mama bon nakobenga bapaster baya ya ba église ndenge na ndenge bapesa biso détail ya église ya molimo oyo koloso alobelaki na mokanda na église Tiatira n'est-ce pas ke molimo ya Jezabel eza kati na bino asukelaki kaka wana toke mpe kotala na ancien testament Jezabel balobelaka moke mais mpona nini koloso aza kolobaki boza na molimo ya Jezabel n'impresari Joachim ezambwana tozali kotombela bino pokwa elamu bandeko mbote mingi na Afrique centrale nyonso bozali kolanda biso na satellite na biso
na bandeko nyonso na internet toyebi ke bakestion na bino lobi tokolanda yango ver mingi tozali kaka awa mpona korépondre oyo tokokoka te nzambe akosunga biso mpo toyeba na koma toyei kokumba na mikumba biso tosukiseli awa nzambe apambola bino. Amen. Au revoir. Bye bye. It's